bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Bonjour, bonsoir na mutu nyonso oya kolanda mama bijou na mukola lelo. Ngati kola bido ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or soki na yebo eseki na ye kolakisa bino quelque chose. Mama bijou d'or lelo vraiment na ye kolakisa bino secret nanga. Batu mingi bayebi mama bijou nazala na menace penza ya ba bouton depuis bo mwana nanga. Pona kolakisa bino lelo ndenge longi nanga ya mama bijou ekomi lelo kitoko boye. Na lingina la kisabino secret ya mama bijou. Na sina la kisabino ba kisi mingi biloko mingi o ebongisaka elongi banturid ya modèle na modèle. Lelo nazo la kisabino anturid nanga tuka batu mingi boko kamwa biloko ngo tozala na oka na bandaku. Donc ndeka na lobakanga na za bijou d'or, mama bijou d'or na beta masolo, mama bijou d'or, masolo na beta kisaka chaque vendredi, masolo nanga ezala mingi ba conseil. Naza ko inviter yo ndeko nanga o za na lisolo lingo pesa mama bijou za ko hésiter te pesa nga lisolo na ona ko beta ka ndenge oyo ko linga mama bijou do na sala ba avis de recherche ya bato ba kima biso na bambongo ozala mutu moko boye akima yo ta mususu na mbongo a escroka yo ta mususu eloko luka mama bijou do sala mama bijou do video pesa nga ina kotia yango na émission na pona to lukela yo mutu na yo wana ya nyongo. Mama bijou d'or nazala émission na ngai ya ba amser oezalaka chaque dimanche na mutu nyonso to okuta na video ya mama bijou d'or pona mbala ya liboso soko luka libala contacter Bidor TV okozala jamais de si salelanga video ou betindelanga photo na yo natia yango na émission na nga numéro ya téléphone opesa ekozala ya yo émission eza ya mama bijou chance eza ya mutu oyo kosala video na yo ou bien okopesa nga photo. Mama bijou d'or na sala publicité ya biloko ya batu. Mama bijou d'or sala émission na ya promotion ya ba star ezalaka chaque samedi. Ozala yo star, ozala bezo mama bijou d'or sala promotion ya eloko na yo. Ko hésiter te contacter Bidor TV au futa eloko te. Bijou d'or sala yo publicité ya eloko na yo ou bien akosala yo promotion ya eloko na yo ou bien ya yo moko mutu. Mama bijou d'or na tia ba information, mama bijou d'or sala makambo ebele na lambaka na laksa ba recette ya ba mindele, ba recette ya batu mwindu. Soko tala ba video na wana no sabona ya Bidor TV te. Mama bijou d'or asunga batu. Ko sela ba publicité ya ofele. Ko sala bango ba promotion ya ofele, ko lukela bango mibali pe basi ya ofele ba pesa ke mbongo te. Ngape la za ya besoin ya soutien ya muto yozo talanga. En plus na yo ya ko s'abonner et ça la nga bien. Ndenge on partager ma vidéo à mama bijou pour la montée à malamu na yo. Et ça mama bijou vit bien parce que mama bijou dans la besoin ma vidéo na eta la mana za besoin ce ya ba air na nga emata. Si vous avez besoin de soutenir nga partager ma vidéo na nga commentaire na yo et ça la nga très bien. Tsaka ba j'aime. Pour la mama bijou dans na zo encourage on sait la bino biloko bini. Na lo ba mingi te dalila la sabino secret na nga ya eloko o ebongisi mama bijou. Na loba na bomba te na laksabino comme sous na yo laksabino ndeni ni manzaka mutiko kokola sans au planter yango na ba maison de beauté na biso. Donc pour na rata biloko aboete il faut zala toujours na Bidor TV ozala jamais desi parce que a nyoso tu ezali. Elongi na opo ezala kitoko ozo sala 40 bat ba quand ozala 28 ans zala la Bidor TV pour eba secret ya mama bijou et là on dit mama bijou doit sala pour garder toujours beauté. Vraiment nazo laksabino sikoyo biloko o nga na salaka pona e garder nga poso kitoko o ekomi singa poso kitoko na koki na ko bima sikoyo ata sans poudre kala ezala ki avant obima il faut zo ba poudre o tia parce que ozala menace ba bouton. Donc nzambe merci na ndenge nga na yebi na lingi na partager ngona bino. Donc pona yo soko zwi vidéo tam soza na ba bouton te tam soza na ba tâche na elongité pona aider ndeko mususu partager ma vidéo et que comme la bateau bazana problème na menace ya ba bouton pona esunga bango balobi to sunga batu ko sunga batu ezaka ateke ko zimbongo bo pesi mutelo ka kolia ko sunga batu ezana ba façon ya ko partager pe vidéo ya mama bijou sunga nga ozo sunga pe bato bazana o ekokutana e pa na bango azana ba problème azo pakola produit moko ezo simba ete ezo baby c'est tam ça produit batu te. Poda ba tutam seza lango bien mais tanga ko sala mo eloko mama bijou do alinga la kisomona eloko yo soto ko sala esimbi nango
to koma commander mafuta musika parce que problème ya ba po eleki mais grâce eloko na la sabino sikoyo bomona sikoyo ke oui donc bidor suivi aza important botala. Oui bandeko langa ka ndenge na uti koyebisa bino sikoyo lelo mama Bijou d'Or nazolakisa bino secret nanga mususu oyo ebongisaka elongi biloko oyo bozomona ngo liboso oyo nalingi na banda ko présenter bino moko na moko et puis ba efficace nango parce que mama Bijou d'Or naza na 3 biloko naza ko mélanger pour na kosala masque nanga oyo batiaka ngo na elongi. Masque oyo eza ko aider kolongola battage, kolongola ba bouton et puis kolongola ba ride. Donc masque oyo nazo sala bouteille oyo bomoni batie ba pomme wana liboso ezali vinaigre de pomme. Vinaigre de pomme yango yo ezala ba sous forme ebele. Vinaigre ya pomme bomoni oyo eza vinaigre ya pomme oyo ezali kuruma oyo balambela yango na biloko tolambelaka yango recette mo na uti kotiela bino mikolo nasalaki recette ya mango oyo babengi na kombo ya manga nasalaki pe kuruma oyo na kati kuruma oyo toliaka tolambelaka yango kuruma oyo eza vraiment efficace kuruma oyo elongolaka batache na elongi kuruma oyo elongolaka ba rude kuruma oyo pe babrosaka nango mino ekomisaka mino pembe eza la jour mosusu na yango kolakisa bino ndenge nini ya kosalela kuruma oyo mpona konika nango mino. Kuruma oyo vraiment ezali fo tozala nango na bandaku parce que ezosala makambo ebele. Masque mama Bijou na lobaki na kotia vinaigre ya pomme na kotia kuruma oyo bozomona ngo na mulangi oyo na lobaki na bino biloko misatu ezali miel bolanda bouteille oyo te miel nanga oyo nasombaki yango na Congo eza vraiment 100% miel eza bio so bomoni na kati eza kutuna ba biloko ya banzoi na kati donc nasombaki yango vraiment na Congo eza vraiment naturel eza na ba salité nango ya banzoi eza vraiment bien donc original miel. Soki ozali na original miel te okoki pe kosalela ba miel na biso oyo ya bio oyo batekaka na ba magasin na biso kaka ya bio parce que oyo ezali pasi mpona mutu nyonso to azala nango na ndako na ye mais soki ozali na ba miel oyo ezowuta na Congo ezowuta na Afrique ezali malamu makasi parce que miel oyo ezolongola ba ride ezozongisa vraiment elongi gène elongolaka ba ride edaka vraiment eza bien mpona elongi. Donc mama Bijou asaleli miel nasaleli kuruma nasaleli donc vinaigre ya pomme biloko nanga misatu yango oyo nasali mpona masque na ngai nazolakisa bino ndenge nini na obanda kosala masque na ngai. Ozwi bol oyo kopo oyo nasi nasalaki nango nasalelaka yango déjà bomoni eza déjà na ba reste muke na kati esili yango nalobi pourquoi pas nalakisa bafani na ngai nyonso tu ndenge nini mama Bijou asalaka masque na ye mpona kolongola batache et puis ezo aider vraiment tozaki na batache ndenge nini ekolongola yo batache na elongi eko aider mpona kosilisa yo ba graisse donc ba bouton eko aider mpona kolongola ba ride parce que eza na mélange ya biloko oyo misatu eza na efficacité makasi biloko oyo misatu. Donc nazolakisa bino sikoyo ndeni na osala masque nanga eza nango facile ozwi bol na yo ndenge mama Bijou aza na kopo na ye kuruma nanga yango yo quantité ka ndenge yo lingi ebebaka nango te comme po koko kotika ngo ngala tikala nango kala toilette evanda ma copine Maggie ayaki na ndako nanga amonaki evandi nango boye mama na biso Rose omonaki evandaki nango na ndako boye ta mosusu bomitunaki boyebi eloko nini ezali masque ya elongi. Donc c'est ça natika nanga yango libanda kompo okobomba ngo na frigo kuruma yango yo
otiaka quantité na yo lokola nga natika yango libanda yango nalinga kosalela yango ebele te parce que on sait jamais libanda mingi mabe eza na batu oyo babomba yango na frigo okoki kosala yango vraiment po na yo ya monene natie kuruma na nga yango oyo nazwi miel na nga natie miel na kati ya kuruma na ngai miel na ngai ekutaki na Congo. Après naye kotia vinaigre de pomme. Vinaigre de pomme eza mai il faut ka kotia muke. Natie moi vinaigre de pomme na nga na kati. Après nakobalola ye donc masque ya mama bijou yango yo. Bomoni nazala mwa pinceau na nga. Bomoni pinceau oyo bana mingi eza biloko mingi ya bana classe. Nga nazwaki yango ka ya bana classe yango nakomi kosalela. Il faut kosalela yango na pinceau parce que kuruma oyo azali jaune abebisaka mingi manzaka. Et puis tango kotia ye soki ozosukola elongi na yo il faut tala serviette nini oyo kosukolela elongi. Sinon serviette na yo ekokoma jaune po ye aza jaune. Kosalela vraiment serviette ya pembe te luka ba serviette ya ba couleur mosusu salela soki ezali ya pembe yebaki obebisi yango kaka pona produit na yo oyo. Donc yo moko okoyeba ndenge nini obanda kosukola mais donc ebebisaka bilamba. Na conseiller bino masque na nga oyo ya elongi il faut kotiaka yango donc soki elongi eza na batache mingi vraiment tiango même 5 fois par semaine. Donc soki pe elongi eza nango na batache te olingi kaka mpona kobatela elongi ndenge mama bijou alobi eyedaka na baride eyedaka na bakolongola bagraisse parce que eza na bato mosusu asali na babouton te momona elongi na ye eza mafuta mwa vinaigre oyo ya pomme ekolongola bamafuta wana toza na nini miel na biso ekolongola baride et puis ye moko kuruma aza wana akolongola batache. Donc biloko misato eza na efficacité makasi. Donc mama bijou donc nazosala yango na mwa pinceau na nga. Pinceau na nga nasalelaka bino biloko natiaka ngo na liboko na ngai mpona kolakisa kaka ndenge nini mutu akoki kosalela. Donc parce que naza na capacité ya kotia caméra na nga na toilette te mpona nabanda kotia biloko na elongi. Donc malembe pour le moment na kolakisa bino kaka oyo eza elongi na biso. Elongi na biso ozopakola ye boye neti kaka totiaka couleur oyo eza pinceau pakoli ye penza na elongi na mbunzu même na se ya bakingo mpona elongi ezala uniforme na se ya misu na yo omona ebanda osala mwa ebanda kopike moke parce que eza na vinaigre de pomme. Donc na se ya ekota na misu te na se ya misu na yo otie na mipandi ya bamisu ozotia place baride ebimaka likolo ya mbunzu na matama elongi mobimba de nazoloba na bino ngamo naza na masque yango na elongi. Donc naza nango na elongi. Donc c'est ça kuruma ya mama bijou yango yo opakoli yango elongi na yo mobimba tina base ya ku na kingo na se wana ozopakola opakoli mpona elongi ezala uniforme na matama opakoli yango vraiment kitoko. Après ovandi na yo otiki yango evandi nango nga nasala nango natala akutu RT. D'abord avant kotia yango il faut elongi ezala soin elongi ezala donc osukoli elongi na yo bien opangosi elongi na yo na serviette ya bien propre. Après elongi ekomi sec ozwi sikoyo gommage na yo masque na yo oyo omipakoli na elongi. Donc okoki kovanda nango nga navanda nango ata 4 heures du temps nazala neti boye na yebi ke na obima nanga lisusu te na koti nanga na ndaku nazalaki libanda elongi ezalaki na mwa poudre na longoli poudre wana na tike elongi nanga sec. Ale siko nazwi masque nanga na tie na elongi na kovanda ti na moni ke 8 heures na lina ke nanga na mbetu lokwa na kobima nanga lisusu te nazwi susu elongi nanga na sukoli yango très bien. D'abord na bandala na mwa mai mo eza ya l'eau tiède parce que o ezali ba vinaigre eza pona elongwa il faut eza na mwa mai ya pio makasi te mais eza pe moto makasi te eza na ka mwa mai mo ya l'eau tiède nazwi na mai ya pamba na lekisi na elongi après na eko bakisa savon
na sukoli elongi nanga bien soki olalaka elongi sans crème yo kaka soki po tiaka crème mosusu avant olala yo kaka me nga nasala bongo na longoli yango nazwi ka tonique nanga na chiffon lisusu na longoli na pangwisi lisusu bien omona peta mosusu chiffon wana wati wana obimisa mosusu pe ba jaune parce que loko eza vraiment jaune makasi nazwi tonique nanga donc na pangwisi bien na chiffon nalali nanga bongo sans crème sans eloko donc nalalaka bongo nalala na eloko te au moins que sur la sali masque oyo nakoki kolala nango na butu neti na oteka kolakisa bino masque moko oyo natiaki papi na google donc nayebi te nabosani masque mo na oteka kotiela bino awa nayebisaki bino ezali masque mpona kolala nango oui wana masque wana nakoki kolala nango mais masque oyo nalalaka nango te parce que ebebisaka drap oui nabandaki koluka masque nini oyo nga na otaki kosalela bino mikolo eleki nalakisaki bino masque ya cocombre ya masque nanga ya cocombre wana nakoki nanga nalalaka nanga nango problème eza te parce que ezali cocombre na maki ekokangaka na elongi olali nango problème eza te kobebisa oreye te mais oyo natiaka yango na moi soki natiango soki nalongoli yango nakotia lisusu eloko te na elongi nanga na otika elongi nanga bongo sauf que tam suna koki kozwa na sukoli na mai na tie mwa tonique nanga na elongi na lali soki po tiaka poudre ozwi mwa poudre na yo otie olali mama bijou d'or na lobi mayele basombaka mayele balukaka mpona kozwa mayele il faut s'abonner na Bidor TV parce que mama bijou d'or ngai wana lambaka mama bijou d'or alakisa ba recette ezobongisa nzoto mama bijou d'or abeta masolo mama bijou d'or apesa ba conseil mama bijou d'or asala makambo ebele mama bijou d'or azala besoin bo soutenir ye bo s'abonner massivement na Bidor TV bo emara ba émission nanga bo partager ba émission nanga ba commentaire na bino mama bijou d'or azala ngo besoin nazo pesa mbote na groupe nanga ya WhatsApp les amis de Bidor TV bino tout eska bozali mama bijou d'or na porta bino na cœur parce que boza bandeko nanga na pesi mbote na ba ma copine nanga eska bozali na moni mama Jolie na Belgique na moni mama Maggie na Belgique na moni Bijou la Blanche na Belgique merci na ba commentaire na parce que yo penza o soutenaka moninga na yo donc na moni mama Viviane na Freshen donc na moni bandeko na nganya so bango si tout eska bozali mama bijou d'or na lobi na porta bino na cœur Rita moi c'est Daisy na peso merci na ba commentaire au tiaka na moni Fatou Boka en tout cas mama bijou d'or na lobi toza ensemble mama leki na biso mado spaghetti na Belgique pour continuer ko s'abonner na Bidor TV et puis ko partager ba vidéo nanga parce que ce ba vidéo ezota la mande mama bijou d'or zo makasi ya osala rabino ba recette et puis ko la kisara ko bete la rabino masolo. Donc prochaine vidéo vous allez jamais dessus s'abonner fina croche pour na omona babilo ko tout mama bijou d'or atiaka so za li solo na ya kubeta ko hésiter te pesa mama bijou d'or so ko zo luka libala ko hésiter te benga Bidor TV yebisa ekana yo na ko yebisa ndeni to koki kusala ceux qui posent na yo vedette vous avez besoin passer la yo promotion vous avez besoin donc passer la yo publicité contacter Bidor TV vous allez jamais dessus donc mbote na babonné na nga tout et puis merci ndé bozo pesa mama bijou d'or confiance merci.